pouvoir wana eza pouvoir président de la République. Donc babotoli président de la République pouvoir na ye bapesa na ministre ya justice. Et soki wana te bapesi ministre ya justice pouvoir soko magistrat azosambisa yo bapesi pouvoir akozwa rapport ndenge azosambisa yo magistrat. Alors que boyebi ki instruire ça secret. Donc soko ndenge eza boye ozwani problème ya moto ape perde ozwani problème ya ndeko ya ministre magistrat parce que ça pouvoir la décision katika makambo wana soka yoki otaluka mokili na ye. Ministre ya justice oyo azali avocat azali ministre ya FCC akomeli bakonzi ya justice nalingi nakende nasala bino contrôle mpo nasala bino inspection ka ntango procès asa jour ebandi. Donc boyoki déjà ke baboto na président de la République na pouvoir judiciaire pouvoir aza nango nyonso chef nango oyo akongo kamba justice eza ministre ya justice. Mibeko wana misatu bazwi ministre ya justice bapesi ye pouvoir ya kocontrôler ba magistrat ya parquet bapesi ye pouvoir ya konome bango bapesi ye pouvoir ya korevoke bango bapesi ye pouvoir ya kopesa bango pe promotion. Le président il faut apprendre à parlement. Or boyebi que crise oyo entre gouvernement na Assemblée nationale au parlement et oumeli déjà donc motema mano appréhender azo panza parlement na noté. Parce que mambetali condition o so na longoli chapeau oyo boko mona sécatisme ke zawana eza baïonnette awana triomphal pour na ça la campagne pour la constitution oyo ba tubanga ba donc makila nga itanga na répéta kelo ko na poboye ba kena sa bango na sala kango blague te. Balandi ya Congo France même la makati ya tranche meto sola ko Italie masola politique mboka Congo lelo vraiment toza awa na partie lumumbiste MLP en sigle et pas à moi na mboka l'honorable Franck Diongo toeko solola toeko tunena mituna po azali parmi bato basala constitution en mboka Congo a moto pa bakisaka pe moi liloba na kata constitution wana mais to komi ko kamwa constitution komi lokola ko sala ngo lokola baje. Hein, c'est les Dibois et comme le quoi abagé, le bol se kassayen. Oh, tout n'a qu'un maman Margot, ni Congo. Les lois vraiment qui ne ont continué toujours en mode toujours paralysé, toujours. Le babi, le peuple d'abord, le peuple gagne toujours. Yango le loto canon maloba. Moi, l'amboka Franck Diongo Koloba. Après, tout chuté na sima. Merci vraiment Olivier Vikou na caméra. Merci à Christian Touré Kenzo. Vraiment tout landana nous malobo. Et moi, l'amboka Franck Diongo Chamamba Koloba. Après, tout chuté. Merci. Bandeko ba mama ba papa ba journaliste ba pandisango yamba na mboka na pesi bino merci ndenge boye spontanément sans que na benga bino po botuna nga mituna na makambo etali mboka po mboka ezopela moto eloko nini toza nango na mboka comme problème sikoyo po bomoni ba gaz lacrymogène banda mikolo nyonso ezala lobby ezala lelo na mouvement agitation na mboka presque mobimba ko banda Kinshasa Lubumbashi pe bongo na bongo okoti pe côté ya ba syndicat ba mouvement citoyen donc lokola nzungu ezotoka
ebele kati na bino bobenga nga na telefone honorable Fang Diongo tobengaka opaka lingomba héros vivant ozali parmi bato bakomaki constitution ozali parmi bancien parlementaire mboka oyo depuis 2003 ozaka parlementaire ozalaki ntango bakomaki constitution tolingi to comprendre makambo eza na mboka eza nini yango nde napesi bino merci napesi bino disponibilité na ngai que chaque fois que bakongolais baza na besoin napesa likanisi mpo bamona nzela naza na devoir ya kozala mosala na bino yango napesi bino merci ndenge boye ebele moto na moto aye na ndenge na ye merci mingi yambo te botuna nga mituna oyo boye nango nakopesa bino mwa likanisi moke nsima nazonga na mituna na bino likambo oyo eza awa eza nini ya liboso eyali mibeko misatu oyo babengi baloa ezotala ndenge nini justice na biso ekotambola banani batie mibeko yango na kati ya parlement mpo bavote yango ezali des députés ya monsieur Kabila honorable Obe Minaku na honorable Sakata mibeko yango eza mibeko komona yango nini to batitre mibeko yango nini eza mibeko oyo etali mabongisi ya kokamba justice ndenge ezali bakosorganize ndenge nini bakokambama ndenge nini pe bakovanda ndenge nini ezali babengo na lopoto fonctionnement ya bajuridiction oyo ya pouvoir judiciaire mibeko ezosala amendement eza baloi ya sika te eza baloi ya kala to mibeko ya kala oyo balingi batengamisa yango na ndenge na bango olia kobongisa bazotengamisa yango mobeko ya liboso yango wana mobeko ya mibale ezali mobeko oyo etali statut ya bamagistrat ndenge bamagistrat bakozala lolenge na bango ya kozala mobeko ya bango mobeko ya misatu ezali oyo etali organe to structure to oyo azokamba bamagistrat nyonso babenge yango conseil supérieur ya magistrature bakotisi mpe mayele mosusu ya sika kuna donc eza miboko ebandi na bango te eza miboko ezalaka sikoyo olie basembola yango batengamisi yango mibeko yango nyonso misato alors yambo te natalisa bino ndenge batengisa yango ndenge babebisi yango il faut boyeba mpo nani tokomi esika wana bokososola problème toza na yango awa eza nini mama ya likambo oyo toza na yango awa ezali crise to matata to kozanga boyokani entre le parlement sénat na assemblée nationale na pouvoir judiciaire eza makambo ya conflit FCC cacheté makambo yango ebandaki ndenge nini parce que tango tokomaki constitution po botunanga président yo ozalaki parmi bato akomaki constitution oyo toza nango ozali parmi bato akomaki constitution ya transition na 2003 ozali parmi bato akomaki accord gouvernement inclusion mboka bitumba esila
donc makambo oyo ezali makambo oyo po comprendre bososola mobeko likunzi oyo toza nango mibeko wana nazoloba komanda ko global eza 2003 ti lelo 2020 makambo sabini il faut moto en expérience nango ça fait 17 ans donc makambo nazoyebisa bino awa nazolia nguba na mapa te eza makambo nayebi mozindo nango epuis nakosala nango débat devant mutu nyonso ya mayele to ayebi tendance politique nyonso na français comme na lingala po naza na devoir ya kotasa bana mboka nzela nayebisi bino ke mama ya likambo awa eza conflit pouvoir judiciaire na parlement mais ntango tokomi constitution to prévoir crise wana te solution na continue eza te oyo tokomaki na constitution kaka bozangi boyokani entre parlement to assemblée nationale na exécutif to gouvernement wana nde président il faut apanza parlement or boyebi ke crise oyo entre gouvernement na assemblée nationale to parlement eumeli déjà donc motema mana baprésident azopanza parlement nanu te azopanza assemblée nationale nanu te sikoyo ekomi ntina sénat elembo ya liboso etalisi ke matata kozanga boyokani entre parlement les deux chambres na pouvoir judiciaire bilemo nango eza nini acte 1 to likambo ya liboso etalisi comme bilemo ya likambo yango nazoloba ministre ya justice oyo azali avocat azali ministre ya FCC akomeli bakonzi ya justice nalingi nakende nasala bino contrôle mpo nasala bino inspection ka ntango procès asa jour ebandi botalaki na baréseaux sociaux président ya cour de cassation président ya cour constitutionnelle baprocureur généraux ya bajustice ya likolo ya suka bakomele ministre ya justice tata biso tozodépendre na yo te yo okosala biso contrôle te okosala biso inspection te aboyaki asala bango contrôle mpo na mbo etali ebandeli nango na procès ya 100 jours ntango bango baboyaka asala bango contrôle akea koluka renfort politique na famille politique na ye acte 2 ntango bakangi député Jean-Jacques Mamba makambo élection ya premier vice-président conseil d'état abimisi arrêt elingi loba no décision ya justice oyo il faut basalela yango botika no makambo ayele bovandisa no makambo ya maponami ya premier vice-président tozela décision wana ya cour de cassation soko ezwami bokokontinue kosa élection na bino après décision banotifie bango Assemblée nationale asali point de presse biso tokotosa mobeko wana te tokosalela yango te tokosala élection eza lokola disons esalamaka yango te nyonso bolanda yango or kopesa réponse wana na décision ya justice mpo boyebi bobosani ke naza bobosani te ke nazali chercheur en droit parlementaire na Congo naza parmi ba grands chercheurs en droit parlementaire alors biso ntango tokomaki constitution tokomaki boye
Parlement aza na pouvoir te ya kostatuer ya kovandisa décision ya justice mpe kotala yango soki eza malamu soki eza mabe toza pouvoir wana te ate eza mabe toza pouvoir kotala yango te na français balokaka ne peut même pas statuer sur une décision judiciaire. Et à mi-balé, non, le Parlement ne peut pas s'opposer à l'exécution de décisions judiciaires. Donc, le Parlement a le droit de la décision de la justice. Il a le droit. Le Parlement qui concerne une injonction, une ingérence dans la procédure judiciaire. Le Parlement qui s'oppose à l'exécution de la décision judiciaire. Ça, c'est la Constitution. On appelle ça l'article 8. Donc, le fait que la paix de presse, le Parlement a continué la rébellion contre le pouvoir judiciaire. Donc, le Parlement est entré en rébellion. Le parlementaire, donc, le Parlement est commis tombeau qui contre décision en justice. Donc, le Parlement est rebelle contre la décision en justice. Bazaki n'a chance parce que la justice, tous les membres des bureaux, samisi bango à flagrance. Bakangi bango direct makala. Il faut qu'on félicite sa sagesse et pouvoir judiciaire. Parlement baza li collé à constitution té, baza li collé à mibeko à mboka té, baza li collé à justice té. Acte 3. Conflit na Sénat. Honorable Ngoya na honorable Tambwe Mwamba bafingani bolandaki yango na bilili oyo amani kazaki leze ya mwasi afundi honorable Tambwe Mwamba basengi na procureur général ya cour de cassation ba lever immunité honorable Tambwe Mwamba po basambisa ye. Parlement, Sénat, baboyi. Bassam Tambwe Mwamba. Mais le problème est entre les deux sénateurs. Va privilégier le plus fort, politiquement. Mais victime, Luka Mukilino, so Lingba Sambisa, Luka Mukilina. Nana Salibongo, Sénat, Parlement, baboyi, couteau sa demande à justice. Mais bango, tant que bakangi honorable Jean-Jacques Mamba, bakomeli c'est assemblée nationale commis, bo relâcher yé pour tous en session, boutika ina bossa mission pour se ici. Cour de cassation, batiki Jean-Jacques Mamba batosi. Et ce qui n'a noté acte 4. Batagisi auto sila nana bango. Il faut to bota mibeko misato yo oyo ezosala ke bazovanda na makasi na bango. Il faut to silisa bango po ba blocage wana ezali su te. Bosala mibeko na misato to sala na bango. Ndeti na mibeko na misato. Soko tangi maintenant to comme siko na mibeko na misato. Nabosani acte avant acte 5. Avant l'acte 4, où est-ce acte 4, Ezali Makambo Etali, premier vice-président du Sénat honorable Sami Badi Bangui, à travers chef de cabinet, professeur Ngonda Koy, qui est un professeur de droit constitutionnel à l'université à Kinshasa. Oyo Azali n'a pouvoir émettre un point de vue comme savant, comme chercheur. À un niveau à corriger même ma thèse à doctorat. Donc c'est parmi les chercheurs qui mettent un point de vue comme Moutoyebi. Na forum où il y a des étudiants, na internet. Batunye Moutou n'a pas rapport na comportement à parlement pour n'aller ba boyaki que ça la décision au Conseil d'État. Il est comme professeur il y a droit. Vous voyez que droit constitutionnel, droit administratif et ça, le droit public. Après ce point de vue, que non, le Parlement a raison de s'opposer à exécuter décision et à Cour Conseil d'État.
L'honorable Tambemamba a révoqué comme chef de cabinet, il y a Sami Badibangui, sans l'aval, sans consulter Sami Badibangui. Tout simplement, pas peut-être justice et raison, comme professeur, Aza sénateur, à l'objet de la télévision, na radio, na internet, na forum, des échanges, comme professeur. Ce n'est même pas un avis politique. Makambo Ananyoso et Talisibino, responsabilité. Il y a deux chambres pour sa justice, va créer crise na pouvoir judiciaire. Pour sanctionner le pouvoir judiciaire, to ba juge, ba magistrat ya parquet, na justice mobimba, boyebi ke basalaka révision à constitution, oyo balongolaka un tour, pardon, deux tours et commis tour moko. Na révision yango kaka, de balongolaka ba magistrat ya parquet, na pouvoir judiciaire va dépendre na gouvernement. Mais biso tango to salaka constitution, mes chers amis, bande konangai. Boyo kaka mukolo ya munoko solo po aza mukolo à vivre longtemps ba génération ebele po boye ba sagesse nenge botambola. Constitution oyo ya mboka ya mbote na talisa bino bilembo oyo bazo tenga misa mibeko misato oyo bango nde ba voter yango te. Parce que tant qu'on a zolo bana bino awa, nazo bana bino na makila ezotanga po na passe. Oto nyokwa maka po bitumba esila, po accord global ezala signé, po to voter constitution à transition, po to voter constitution oyo. Parce que mambetali constitution oyo, so na longoli chapeau oyo, boko mona sécatisme ke zawana, eza baïonnette. Awa na triomphal. Pour la campagne, pour la constitution. Donc, makila nga itanga, na répéta que l'on a pour boye bakene, na sala kango blague te. Ndenge to koma constitution oyo, to koma kanini. Pourquoi bato bazo se révolter? Eza mamoye de peste, eza mamoye FCC cacheté. C'est un problème de tous les Congolais, même vous les journalistes. Tokomaka totali touti d'une part touti na dictature. Maréchal Mobutu a gouverné Mutumoko président pendant 32 ans. Ba rébellion ba guerre rebelle ba coup d'état salima pour na Mutumoko ta koza président na kuumela. Il faut qu'on règle constitution pour na que Mutumoko a umela na pouvoir te. Tozonga na dictature te. Totali mabeno sa dictature. Pendant ma à dictature, gouvernement ils ont décidé sur la justice. Ingi ko lobaka non, bato bandeko na bango baza na gouvernement, ba famille na bango na gouvernement, parti na mo na gouvernement, ba comment na bato baza na relation na bato gouvernement te. Likanisa liboso parce que constitution ne to comment yango ezali ba résolution à dialogue intercongolais na gouvernement inclusif. Soko bo sali ba recherche bokomona que makambo ebele za ba résolution to komi yango et komi constitution. Tolobaki que to créer trois pouvoirs oyo. Pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif. Parce que dans la deuxième république, to yako benga yango conseil judiciaire, conseil législatif parce que dans la deuxième république, bango nyonso ki mabambre un père. Nous sommes parti unique, nous dépendons de la volonté du gouvernement. Alors, il faut qu'on pèse à Bango le vrai pouvoir d'État, le quoi Mikili Moussous. Des principes et à ma cas, c'est séparation de pouvoir. Bitumba o ezali parce que les trois lois est violé principe et à mouné de la séparation et à pouvoir. Donc, kataki pouvoir législatif, et qu'on dépend d'un gouvernement T, et qu'on dépend du pouvoir judiciaire T. Chaque pouvoir est séparé et autonome. La même chose pouvoir judiciaire, et qu'on dépend d'un gouvernement T. Nayango donc, bitumba ezali, balingi que justice, gouvernement,
ezala mokonzi ya justice juste dépendre na gouvernement bitumba nde yango wana. Faut pas bakosa bino bitumba FCC cash tozoyokana te eza UDPS eza pe perdre et so ba distribuer na question politique te. Et c'est un combat pour tous les Congolais. Alors principe wana ezali ya séparation des pouvoirs oyo ebebi batosi yango te na mibeko misato oyo aza na constitution botana exposé des motifs botala yango keno etangamaki bongo wana na yebisi bino principe ya séparation de pouvoir ya mibale oyo soko otangi mibeko wana nyonso misato baviole principe ya séparation des pouvoirs baarticle nini mibeko wana na constitution ebomi 1 natangi article déjà natangi exposé des motifs batosi philosophie générale exposé des motifs à la constitution T aujourd'hui article 12 aujourd'hui article 82 aujourd'hui article 149 aujourd'hui article 151 aujourd'hui article 152 aujourd'hui article 220. Donc, mibeko wana nde bakomi yango ebomi ba article wana nyonso. Donc, ba loi wana ebuki constitution et aussi constitution te na bandeli ba article ba comprendre mana muté article 12, 82, 149, 151, 152 et 220. Ba article wana mibeko wana misato oyo ba député ya M. Kabila batie pona kotumba mboka babuki yango bateni compte nango te pona za mulai mingi te parce qu'il faut na traduire en français na opesa bino quelque mbeba pota la gravité nango mbeba ya liboso après que batosi séparation des pouvoirs te après que babuki ba article la constitution na kuzabino quelques bilembo misato kaka na mibeko wana misato bazui ministre ya justice bapesi pouvoir ya ko contrôler ba magistrat ya parquet bapesi pouvoir ya ko nommer bango bapesi pouvoir ya ko révoquer bango bapesi pouvoir ya ko pesa bango pe promotion na mobeko wana pouvoir wana eza pouvoir président de la République donc babotoli président de la République pouvoir na ye bapesi na ministre ya justice et soki wana te bapesi ministre ya justice pouvoir soko magistrat azosambisa yo bapesi pouvoir ya kozwa rapport ndenge nazosambisa yo magistrat alors que boyebi ke instruire eza secret donc soko ndenge eza boye ozwani problème ya moto ape perde ozwani problème ya ndeko ya ministre magistrat parce que aza pouvoir ya décision katika makambo wana soko ayoki otaluka mokili na ye elingi koloba ke na mibeko wana bapesi ministre ya justice au lieu que ndenge tokomaki na loi ya liboso ava bamodifie que magistrat akozala kaka na autorité na ye moko ezaka loi awa ekomi dictat politique ya ministre ya justice pouvoir akopesa injonction ezaka reconnu na ministère ya ministre ya justice mais babenga yango injonction positive nde bomone na conseil des ministres badécide makambo ya 100 jours allez basala enquête président de la république ayebisi premier ministre allez ministre ya justice ayebisa procureur basala enquête mpona dossier ya 100 jours wana babenga yango injonction positive injonction wana akopesa orientation te akaza na droit kosuki kokata yango te mais awa ministre aza ndenge basaki enquête wana ministre azaki na droit koloba PG procureur général kuna na cour d'appel ya Matete pesanga rapport eza dossier nde nini aza pouvoir wana te bien que alobaki bandela aza pouvoir koyeba évolution te pas aza kola kata to continuer te aza pouvoir wana te
Mais on a changé boye. Azan a pouvoir à koyebisa yo continuer. Azan a pouvoir à koyebisa continuer dans sens tel. Azan a pouvoir à koyebisa kata parce qu'il faut pas ça rapport à chaque nouvelle instruction. Yebisa makambo na kaka bato opposition to bato UDP to bato MLP ndi bakoza mambo la justice hein. C'est pas tous les Congolais. Donc boyoki déjà que baboto na président de la République na pouvoir judiciaire pouvoir azanango nyoso chef nango oya kongo kamba justice eza ministre de la justice mbeba ya mibale po eza ebele pendant que toza na conseil supérieur à magistrature eza organe ezo gérer makambo nyonso ya ba magistrat bango basali nini ba dédoubler ba institution ba créer nini la conférence des procureurs double emploi dédoublement d'institution inutile gaspillage inutile alors que ba question nyonso ya ba magistrat organe à gérer bango eza conseil supérieur à magistrature donc innovation moka malunga et salami et isate. Donc, si on a continué à Mbeba et Zébélé déjà, le fait que Mbeba ya Souka au Itali, article 220. Dans l'article 220, n'est au comment qui en le cola Congolais, mon côté, à cause de la présidence du Congo, plus de 10 ans, et là directement. Ezala avec Nzimbala Mokoto ya Kukatana, toute la vie, aucun Congolais à cause de 10 ans présidenté. Ezala aussi 5 à 5 ans. Et l'andani, Ezala 5 ans aujourd'hui, 5 ans au Kouyi, au cause de 5 ans Mouzou et Sili. Mouta nombre de mandats, aucun Congolais dans ma condition à cause de plus de 2 mandats. Aucun Congolais à cause de plus de 10 ans. La même chose au Lobaki, indépendance de la justice, le pouvoir judiciaire, baki ko réviser en côté. Donc batwana bakena mayele ba réviser constitution na mayele. Pour na ko réviser article 220. Pour na ko botre la président peut pouvoir azanango. Peut ko botre la pouvoir judiciaire azanango. Voilà Mbeba sur le plan de la justice par rapport à Mbeko. Maintenant, dans la politique, Mbeba nango ezanini. Banani ba soutenir yango FCC. De baza sima ya ba député na bango. Boyokaki mutabandaki ministre de la justice. Tango bazaki dossier akokanga Yuma. Shadara alobaki nini? Soko bokangi Yuma mukile suki. Bokomono ekoya. Mo vasaka na lobi pona dossier ya tambouement balobi soko bokangi tambouement bino justice les soleils va s'arrêter à midi. Les soleils vont retirer mutu moko te ya FCC bako sambisa ye. Le kola Tshisekedi da bandi na batunaye directeur du cabinet bato nyonso asala injonction te justice radio télévision butalisa ba juge basa musana bango to état de droit to réhabiliter justice na mutu ambongo sakani bakangio bomoni directeur du cabinet naye atikai basambisa ye butali condamnation bino moko mais ba ministre bazaki na fonction lokola à l'époque Roli Lunga basambisa ki ba condamna ye bomoni le susu Tumba aza ministre en fonction ya cash bazo sambisa ye alors bamoni ke muto côté na bandi ko samboye donc obiso poto se protéger parce que bato FCC baza problème ni soko zimbongo ya FPI rapport à ba député il y a plus de 800 millions de dollars qu'il faut l'état récupérer mbongo na ye donc bato na nyoso ba yebi ke lobby boloko
Pour se protéger, il faut le ministre protéger biso. Maman a likambeza pour l'intérêt en bokate, ba se protéger pour na ba détournement, pour na ba nyongo bazwa na FPI pour ba ndela bangote. En contrepartie, ba promettre Kabila non, na septembre biso pour changer constitution yo kozongo comme président. Donc ils ont jeu d'intérêt entre Kabila na batunaye contre intérêt en mboka. Il faut pas fungama. Ils ont ba cache FCCT. Depuis Congo, ils ont Congo. Bossi bon mona que 35 millions de dollars ils ont na compte à l'État. Na conflit à 100 jours, l'État a réclamé 48 millions. Mais déjà, Raobank Yango Moko, bazongisi 35 millions de dollars na compte à l'État. Bino so biango, caution. Pendant 18 ans, bato FCC bazok sata 100 dollars na compte à l'État pour la justice. Et alors bani ba bomande angwana ba boma justice pour que état de droit est vendaté. Donc makambo état de droit état li ba congolais nyonso. Pona kosuki sana lingala. Solution ya wana eza ndenge nini. Bon comprendre déjà ibande nango tina nango pe beba nango. Eza belé mais na katika na mukuse po bato français bazozela ere koleka mingi na ko basa bino mulaite. Pour permettre bino ba comprendre yango. Solution nango eza nini na likambo toza nango. Bon comprendre de crise à FCC cacheté. Solution nango eza que lokola parlement o toza nango na configuration oyo et comme mabe koleka coronavirus geste barrière ezakaka mokopo est contaminé l'institution musuté. Donc il faut qu'à présent aboma les deux chambres de toute urgence parce que parlement ezo tumba mboka koleka coronavirus. Donc geste barrière ezaka moko président il faut aboma parlement dès que état d'urgence est s'il faut na état d'urgence pour parlement. Alors le quoi la conflit na gouvernement eza déjà et où meli déjà ba critères ezali et que na Sénat basali pe crise. Alors ce qui n'est pas interdit en droit est permis. Le quoi l'article moko epekisité que bako panzape Sénat et que Sénat à côté na mubulu na Assemblée nationale eza configuration à parlement eza confié bali ba tumba mboka abomaka ka les deux chambres. Et l'onga Assemblée nationale kagate pour na ngai fang jongo expert na zanango abomaka les deux chambres comme ça c'est nous yeme mabiso élection té to bengi Nations Unies pour mtoza nango Nations Unies basungi biso basali ba organiser biso élection 500 millions de dollars ou 5 pour cette élection le Congo ne peut pas manquer 500 millions de dollars pour na kusaba élection mbongi ko mona nango. Donc les kambambongo ezate sina kusala élection té allez élection anticipée seulement comme ça tous au parlement oyo eye ezui eko eza en dehors ya mupepe ya coronavirus oyo ya parlement oyo elonga tous au parlement mususu oyo déjà bakoya déjà na ba geste barrière avant ba banda baye déjà na ba geste barrière. Donc solution de ya ngwana soko ba bomi parlement mariage pe kufi. Donc nde nazo yoka bato akabia zo banon bato panzana kaka ezala kola oni mwasa libala alingi ne mumbali me azo bebisa au sala bebizeti soko FCC balingi mariage na bangote mais balo bano biso tolongwe babo malibala déjà moi si babo malibala mumbali ezaka mwali muta malibala te mumbala bonga libala kineka bomi libala moi si pa bomi libala oh soko lingi to kabwana yo banda. Est-ce que ça c'est sincère? Mambo Shadari na Nehemi Baloube, est-ce que ça c'est sincère? Bakol bon, libalo yo ngai na lingi sute to katani sili. Donc c'est parce que ba yebi que problème eza ya accord na bangote. Problème eza que ba toucher na état de droit, ba za contreté, ba zo mona que non, ba sala boya non lembisa kaka to zaka ka ensemble mais lembisa mokanga biso ezate tika jide zaka boy. Donc loi wana solution nango il faut qu'on retire les deux lois, moi pour négocier exacté. La population a un droit par rapport à l'article 64. Mugabo bozo salawana eza légal.
l'article 64 nazo suki sawana article to komaka yango philosophie générale article 64 eza na révolution française nde tozwa likanisa révolution française ingi koloba keno tango ba jeune ba tomboka ki na France ils ont renversé toutes les institutions régime peut changer ingi koloba ke population tango ba bimaka spontanément pour une cause basanga autorisation té basanga autorisation té parce que ndenge to koma constitution population baza souverain primaire aza na totalité ya pouvoir na ye nde azwi ndambo apesi ba député na ba sénateur représenter nga na sénat yo na province o représenter province na biso na sénat individuellement représenter biso ba kinois na assemblée provinciale na assemblée nationale mais a population bibo bato na tinda ki ba représenter nga a représenter nga mabe na boy représentation na nga moko na biduma na défendre terrain na ngai ndo moni population atele maka pona ko défendre terrain na ye bozolanda wana basenga autorisation te article 64 est au-dessus de toutes les institutions donc population va côté na ba ko président biso to yo longwa ba ko se autorisation pa nani yandi ba mona kitango ba soda na Turquie basala ki coup d'état population ba ke komanda ba cha bino ba soda to boyi bozo a pouvoir bozongisa soko population ba telemi bazonga kasima bino to mona na Turquie ba population monti likola ba cha bobo mabiso kasi ba bomi ba lemi ba tiki pouvoir etikali président ya Turquie a récupéré pouvoir pour nini pour la population appliquer article 64 na ndenge na bango donc article 64 de la protection au peuple azakanango contre toutes les institutions et papa Tshisekedi a tant que ce principe moko que jour au peuple akobima bango moko pour na ko défendre intérêt na yende démocratie bandi ça que papa c'est un mot d'ordre yo na bandi na bil que non makambo eza ya mboka tango bino mutu na mutu ayiba nono na kei bafuti ngai te me ngai moko comme patriote na sala comme pona mboka na ngai moto akosa bino te eza conflit FCC caché bososoli sikoyo kina iza makambo intérêt ya mboka combat contre l'état de droit combat contre le pouvoir judiciaire combat contre l'indépendance et la justice oh chaque congolais faut défendre lobi franga jonga kokufa eza te kene ayibisa kibisote devant mokili devant nzambe na sa yibisi bino. Voilà. Balandia Congo France un bot kolandeza ki mwana mboka l'honorable Franck Diongo Chamamba oyo a solo lilelo na peuple congolais likambo oyo ya loi Minaku na loi Sakata ezaka kapona ba parti politique teza pona congolais nyonso parce que ba o babimaki lobi ezaka population eza peuple congolais so zaki kanda par rapport à la loi Sakata na loi Minaku. Vraiment, merci beaucoup à Olivier, merci à Christian Torekenzo, merci à mon patron Didi Pumba, merci à Papi Maïbelanga, Papi Batia de Bonhomme Lisanga, Patrick Ochinga, Lounanga Moko, merci à Patrick Obumba, Bambote na Patrick Obumba, Bambote Belé, Nabino ba obo partagera ba vidéo ba obo lingaranga, ngana bino tokuta mbala sima, ciao. Congo France. Ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko. Congo France.com